Akeko Tumbangai. Yango moningai papa t'a dit na joie qui décision. Très bien. Quelque chose à nan. Ezana bato belé mususu. Ba benganga. Musu batiana batinda ba audio, na ko peso ba audio. Ko ça la mission ko lobana bato. OK, pourquoi na mission ba film musto mona muchopité? Vu que na ba makamona etiko loba mususu akenda lobelanga likambo onga na yebité. Na sens wana dans la réseau c'est tout fond ba porte bisonyo se venait tout fond ba porte. Parce que moto alinga bêtise c'est ka dès le début kabo arrêtez. Moto okata. Très bien. Mais moi respect bato bana opesa biso opesa biso te. Les singeza bato musu bana opesa ba respect ba pesa nga lisuté. C'est la rana Belleville et à flatter été. Belleville a balobi ma benaï. Ata ayoki que mon chopi mtoto tonga. Ce qui filme les sengi yo au benga. Oui. Yo même ba commenter mingi na Belleville TV. Belleville tata to peki se ayoka ate. Oui. Les 20 de Salapuna Bani, le tour dans l'église à Bani. Les 21 Bani de Salapuna Bani. Yosi meleba siaka, yosi meleba misusu. Asi meleba misusu, yosi mayo bamba. Yosi meleba. Bonjour maman, je peux vous donner ça. Ouais,
Maman, pourquoi permettre de revenir à Awa? Oui, maman. Bon, pour un ticket, on va voir. On va voir. On va voir Naji Touromela. Ouais, on va voir. Petit Nassima. Maman, go to that. Yeah, you don't need la 9e édition, il y a à cause de la foi. Et vous allez à la esplanade, il y a pas l'équipe. Voilà, c'est à cause de la foi. 9e édition. Nous allons à l'esplanade, il y a pas l'équipe. Nous allons à la chaîne Lokolanga. C'est-à-dire tout le temps, nous allons c'est-à-dire nous sommes là avec Dieu. Nous vaincrons avec Dieu, nous ferons des exploits. 9e édition à cause de la foi. Merci. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Top Media Télévision, les amoureux de cette émission, le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa. Le travail m'a encore appelé ce matin. Nakanisi décor une fois si bon mon ango et puis bon mon ipé nabata que je suis avec la grande dame. Maman Rosine Mochopi, nakanisi batu ebele basenga kié, batu ebele baloba ki tonton t'a dit qu'il est ouvert cette femme, silence ebele après ba sortie médiatique né ça qui ba scandale ti namoni assez réservé tout me kakoye balé pourquoi maman dans zonga kisima mais tout autour paye à cette femme Rosine Mochopi makambo ezali ebele. On m'a appris aussi libanda que elle est en train de préparer l'anniversaire de son groupe to ebipete. Ce qui est allé à solo parce que bino buboyebi Kinshasa bato bakoma koko c'est la bato makambu même muto azota la boy aleini bazoko c'est les makamé azon di mateke do ezaye beaucoup de choses tout autour. Il y a Rosine Mochopi alors le lot to koluka vraiment to panzante ke besoin temps c'est-à-dire besoin temps Rosine Mochopi en exclusivité. Elle s'appelle Maman Rufine Bonkao. Maman Rufine Bonkao, joyeux anniversaire à vous. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Zali Mokolo Mota Manayo, Mopanzi à Papa Nabiso, Hilaire Bonkao, depuis Californie. Que le bon Dieu vous bénisse avec toute la famille. Un grand merci aussi à vous, Maman Isabelle. Maman Isabelle Nzambe a continué à combattre là-haut. Maman Bijoun Ketani, là où réside la confiance. Il y a Tadi Ngalapa, Maman Bijoun Ketani. Merci beaucoup, Maman, pour nos messages, conseils. Maya Missou, FC Okaoussa, Maman Bijoun Ketani. Un grand merci à vous. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mabakala Nzinga. Un grand merci aussi à Maman Deborah Lubanda Kilo, c'est-à-dire Kilo, il y a ma mère à Calgary. Un grand merci à toutes les personnes au Balinga, Tadi Ngalapa, mon amour de sœur. Tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas? Aurélie Mafouka, mon adorable, mon amour de sœur. Elle s'appelle Katez Ouani. Donc, voilà, que le bon Dieu vous bénisse. Un grand merci Bongo, la mère des opprimés, Maman Marie Tabora. Que le bon Dieu vous bénisse. Nzambe a continué à la nabino Maman Diasonama, c'est-à-dire Maman Diasonama, yaba Maman Diasonama. Nalandi audio, na ki
ça dit non goût maman donc Nzambe a continué à battre là. Maman Madeleine Aketa, que le bon Dieu vous bénisse. Maman Nathalie Nana Mosibou. Famille Bota, oye. Nous avons un film na Belleville Télévision, na combo ya Armes de guerre. 13e épisode, Ezo Kota Lelo. Lobezaki 12e épisode, Lelo 13e épisode. Rosine Mochopi Opetozo Yamba. Azana ba surprise mi balé na Belleville Télévision. Ti siko na nacha ba surprise wana te. Je me souku ta benga noko obetinga 12 te za 12 te. De bobi yango po batu balinga ka Rosine Mochopi ba yoka vraiment goût pour makama malonga ezo ya kuna na Belleville Télévision. Alors suivons d'abord l'extrait de notre film Armes de guerre et puis on se retrouve tout justement après na côté la bino la grande dame na kombo ya Rosine Mochopi. Merci. Oyoka goût. Mais na yebi so so moni mobali na ngai ya wa koloba kate bonga na mona ta mobali no tina lo na ta kuku yoka so petan yoka oliko kaka koloba na kaka kaka ya hapo linga ko sali bongo te ko mata na oloba ya ngai so alinga kelo ko ana te omondo bandeli yango kono linga ko yo tsimba olingi na omia ko mayaya na ko maleki pwana so na zana ngote ndefona ko maleki ko mayaya wana ngate omoni ngana ki pasi na ngana ki pauvreté na nga na garder dignité kana kasi munoko na yebisi yo na pasi na ngana ko zanga na dignité na garder dignité ngana na dignité na bino ko yo ta dignité yo muta maturité tika okota makamna ngai mature na kota makamna na pesa inde conseil wana oposte ba conseil yo pesa ki wana moti ki créer problème olio linga ba yo bala obi ozwaze na lingité na ozwaze na bon agina yo problème yo comme pona ngai ko yo za mama yo ça peso respect vanda bima na makambo libala ya leki na yo tika ya sa vie na yo on dit que bino balé jugement na bino e umela ezwa temps jugement ya biso ni biso ko tibiso li fait baba comment sambisa biso kuna na bika sambisa na bino ezwa biso mais ça fait bon le quoi atato la ose la peto le la jugement atato sali mois de jugement ezwa biso temps atato sali 7 mois de jugement si le mama biso peto le ngai ata 6 ans na jugement makam na nga ko fongola kambanga te mama fille komika solo bine kazi kambo grande sœur no lo ba ko patata nini c'est grande sœur nini yo mete la liso asuma lo bango et grande sœur tomboli ngoni boso ba pouvoir na malobana asa ninga mo mama na pesa mutu na ngai te grande sœur nini yo zobete ya tolo grande sœur aloba umetela evalue asuzaka lali yo ka conseil maman pesa est-ce que ça ça conseil yango nini na tili ba bomba RDC na tili ba batsa ba bombi na RDC yango tu na nga conseil value mon bati yango nani value mon na ezana non yebise oyebisana moninga pena cauchemar oyebisana mais kaka na Voilà, je vous avais promis que je serai avec cette grande dame, Nakanisi, Lelo Tozanaï Awa, Tozana résidence, Maman Rosine Mochopi, Batuebele, Bamanka Kiye, Batuebele, Basenga Kiye. Nous sommes là. Une façon aussi, Yako Solana, Maman Rosine Mochopi, bonjour. Bonjour, Papa Tadi. Bonne santé. Santé ça bien, Angola Nzambe. Santé nango très bien. Ngai Rosine Abino Boluka Kiye. Na komi rare. Na yebi ke bolinganga mingi. Na bena tela ba vrai na ngai o bolinganga. Nga mo pe na zwa ba message. Muchopo kenda wapi? Muchopo kenda wapi na zali. Très bien. Bon balinga muchopa nyingisa. Na isa abino ke biso ba kolo matière. Omoni ke YouTube evandi. Bobi ndeni toke na ondeni. Tonyata tonyata te. C'est ba kolo matière. Na moni teti do tolito kindeka mbala moko kana matière toko taka na matière ba kolo matière bazungi. Calmez-vous. Le calme est bon. Voilà mon Le calme est bon, ma température tokos. Voilà. Mais moi mi ko le belé hein, to lukio, to monakio te ko zo pe komi moi difficile. Mais moi d'abord na ngambo na yo musala na yo personnellement ezo le kandenge nini. Oui, ezo le ka très bien na profiter na noko pesa mbote nanga pe ko yebisa na batu nyonso. Bato nyonso baza na États-Unis parce que bi monde ati mobimba wana to kosi bato nyonso baza na États-Unis na pesi non maman na ngai Deborah Kaya balbi maman Deborah Kaya depuis États-Unis hein
yende moto ya bandako non moto bandako donc na lobi bato nyos ba na États-Unis ba obaza na posa ya kusomba bandako ba na posa ya kufutela ba na posa bazo ba appartement bo contacter maman na biso Deborah Kaya depuis États-Unis surtout so bokina bino kaka na email na ye bobeti Deborah Kaya bokozala na ye bokosolola ako répondre bino bato nyos boza posa bo louer bandako ba lobi ye eza agence immobilière maman ateka bandako vraiment na kati ya États-Unis na peso bambote babi yene na tikali na ye mais apparemment olinga maman ngo mingi nazala ba parmi ba vidéo on a lobby ya ba surprise na bombi maman Deborah Kaya au sala qui pena tu soki 10 minutes mobimba oui omoni aza mwana mboka bato bongo il faut que soutenir bango il faut soutenir na promotion parce que États-Unis eza munene so yeba te na banande na posto lukanda ku na États-Unis na banande très bien biso ne to bato ya kupanza sango parce que agence ni ezo ya petit na Kinshasa bientôt là azo na Kinshasa pour afoncer sous agence sous ya Deborah Kaya na Kinshasa OK ya kuteka bandako ya kuluwe bandako azawana ya ona lingaka ifo azosama kama kitoko omoni mwana mboka so azali bana mboka azosama kama kitoko il faut que louer en takaye ko louer ya ngwana na sela qui toujours promotion voilà boni kasi basango ya théâtre Maman Rosine Mochopi ba théâtre zo qui nango dans les bons et qui est très bien malgré mois 12 ezanga akati 12 c'est-à-dire au moins te mikolo ba finanga ba finanga moto so mo apesinga programme abinanga rôle au jouer rôle pour moni rôle moi musala vraiment et koningisa na moni skonze bato penya ngaza na pembe ngaza na pembe na bomba na ngaiti mama Belvi Kandi famille libota mobima na pesi nombote mama Belvi Kandi la patrona balobi ya yo yango bambote na yo famille libota mobimba bato bozolanda ngai bozotala ngai bato nyonso bolinga Rosine Mochopi bato nyonso badina chou boza tellement belé cook tout le monde na pesi bino bambote ba Rosine Mochopi ba Rosine Love ba Mochopi Love na pesi bino bambote vraiment partout bozolanda ngai rôle mama Belville a pesanga rôle moi musala ifungwela ngai wana pena to kubo yango te ibandaka na Belvi TV rôle na yo o joa lelo OK na banda on a filmé mon na bosani na zaka domestique ya junior OK rôle wana ifungwela nga lelo bato bakoma kobenga ngai pe nani Marie-Laure na biso Mochopi et comment bino ba groupe mususu ba chaîne mususu Mochopi jouer moi musala ngona ngoma ko boya ngata parce que to meki on m'a dit comme sous et simbate ça moi ndeti taka bino bino baba makila moto mais to meki pe bandi comme sous et simbate sengi bena ke yonde fotika nango très bien ba copie ya quand même Mochopi jouer moi musala onzimi pe o jouer bo ba peso pas adresse et comment c'est place ko ya na hotel ba finir ce que les notes que yo pesenga programme na calé programme après lobi nango selinga message que te Mochopi ko yati mais on tape film o mais ndé ko ni senga moi musala ba tibe moi musala mususu mususu ba tibe moi musala te so bita kwa o kasenga o fininga ya omoni na vanda na bendana toki nanu malembe Rosine Mochopi parce que le théâtre c'est ton travail eza gan pena yo eza yo au salaka eza eloko pe esali ke biso lelo tokoma koluka yo tozala na yo toyeba pe yo ndenge eza mosala na yo ya théâtre soki lelo bato bakomi kofina ba 12 ezali dit à quoi est-ce que ezali parce que osomba quand moko boye ou bien ezali dit peut-être il y a ba sortie médiatique na yo maman Rosine Tokenano Malembe vous avez parlé des 12 makambo nazo kango mingi na milliers ya ba comédiens c'est 12 combien belé ko fina et combien belé biso soki toluka abino ou personnellement son alukio parce que na yebi que Rosine azali comédienne na ba production ngonde comment x abengi y abengi z kuna abengi oyo et puis to sala masano na biso to continuer to luka l'art na biso selon yo moko ba 12 oignon se commune na mosala na yo eza dit à quoi parce que opona ki quand parce que au sala qui ba sortie médiatique oyo et les aki ba collègue na yo ou bien yo moko ozo ko reconnaître babilo mobo oyo opposé ba acte mo ezali malamu te vis-à-vis ba collègue nde ba komo final non
na ça ba sortie médiatique et qui année passée l'autre obeta makambo année présent ouais 2024 ba wana to sala ki émission to solo la kendaki biso na biso to ebi ndenge nini to solo la bongisa problème na za problème ni na mutu so tika ndesko ba tumsu na capabilité mais nga to solo la makambo nyonso poser na loba pe na ba émission na nga na problème ni na ndeko na ngai ni na boyi ni na ba collègue na ngai très bien na zaka na ni na problème te mais est-ce que quand qui nous te amabe tu peux comprendre ce que qui banan to va na bango OK mutu mususu obozele ke mususu o pesa confiance quand c'est yaya na nga ndo ande yine mta oboma yo yine mta oboma yo ovanda boyo tali bo mende kwana oboma nga na ye to swana te eloko te ni o abundisa nga kaka po nyenya ebike so ba bengi muchopi koto ozoma deso bana so ba bengi muchopi aza aopesa makambo po jeter kotala lelo to yebaka biso na biso pene na msala partir de TikTok na ba page na biso ne ba mo kata biso lelo pena mutso alobi ke muchopi bakata ke na ba page ta kosi siko mutu muso otala ki oh commande muchopi ba okati na ba page ba komiti na yo sala ba otyenga ba otyanga ite muta kosa bino te français ko jouer au nini boy eloba na ngoluti elo côté oui chaque mutu na aura na ye ngaka ba français na nga ba mabe o yango ba zo sepela ngai muchopi mo komba boy na boy mutu muso ko sepela na ngote ndalo ko nisi ba chaîne le ba Bellevue TV tu déjà ndenge Bellevue TV et on a 4 fois le mois na mois ce n'est se tourner déjà à moi 2 3 au moins qui déjà quand il y a l'écolo ce qui est tourné c'est pas de comment moi qui ça vraiment bien so ça ba ndeko mususu autala ke yo ba ko bengo na ba chaîne wana te po omona okomata elo pe musu ko sala nini o ki ba ndeko ba ko moi mitia mabe le ba buta muchu chaîne ko mo ye mo ni ba voter chaîne te ah oui ba mo ko linga chaîne ko ya na mo pepe c'est là ba mo ko ba omona ke muchu le ko za na chaîne na ye je te rebenga et elle connaît sur botu la biso ba boni po to yebani très bien OK pour mutema mabe za na biso ba comédien na ndenge ya zéro na ndenge mabe makasi mabe le ramona ki muchopi a jouer ka akunda po ba linga ka ki muchopa za biloba loba ba emene miso ba fini ba utiliser ka ye boye pe ye kuna beti pa beti po ngai na zaki se muta lobi likam na ngai ngamona tali penza émission ngo oh eza ngo bongo te na ya ko dématir ngo na ya ko sela ngo droit de réponse oui siko bato belembi balinga bongo mucho balobi no pe zongisa siko lenga na hotel nga bité o na sali pe groupe na ma présidente o na pe capable ate ya ibele tene to mona ba chaîne minene nde ba tournera mais quand même atama mu kiso mu na bengi ndeko na nga ah soit à moi transport au ozwa po ni te na vanda non wana na tourna no ba film na nga malema nga pinzambe au sunganga no mata très bien bato no benga na on mona ce que bato ba ozong c'est nga ba monnaie de singe oh là c'est choquant c'est choquant ba monnaie de singe moto zaiki na bien ka boye so benga na film no no yati na salini mon salade comme okufa et comment okufa yo moni lelo so hotel bien na théâtre ba vion pays les sous ba malunga te ba vieux za les motivation ezate na place to concentrer to sungana ba ba lingi bongo te ba ba tali ke moi no se to sungiye akoma na ba vie belé akomata akoma ko ba la patrona to créer pour akweya voilà question moko e yelingaka erio lobi makambo ya kofina en réalité il y a la chaîne de Madame Bellevue qui est patronne Nanga et puis la chaîne de Madame Silla. Ce sont les deux chaînes Oyo actuellement on a théâtre que chaque moto a luka ko benda kwenaye azwa kwenaye a défendre moto noye pas par rapport à Zalaka na oetali na ba casting et je salue la grande dame Mama Dinana la douce Bisika et Zouamio, je suis en train de sentir que le travail est ok et Longobani Mama Dinana, que le bon Dieu vous bénisse. Yepena dans la 3e chaîne Oyo et Yaka. Bon, on a écoute d'autres 3e chaîne, on a 2e chaîne Odo que Yaka na vivacité parce que elle se bat seule n'a pas moyen moko boy pour comme place à combien mais on pas molo Mama Dinana. S'il faut battre, il faut battre finayo et ça famille libota. Pourquoi moi je dis ça? Par rapport à la sortie médiatique donc qui année passée au Yolobi, bato mukili bakani saki que Rosine Mochopi a commis à Bakou
a commis ce qu'on s'attaquer na famille Libota. Mais ici, tout le monde est famille Libota. Oh, ils allaient ndakuna yoku do uti ko dédicacer bangwawa avec Bella Production. Yo des fois ozo ko tourner na Bella Production. Et qui sont les personnes oh yo ba komi ko fina yo 12 oh bazo ko luka ko nuire mosala na yo. Non, ba comédien parce que au moni ngai na to vanda kan internet c'est to moni yo Mochopi Ye mo na Belvi kanja se kaka. Mochopi Belvi lo bilongo la mwana na ekombo ndoi. Le jour na tozaki na ye na moni lo bio ndoi nanga kandi. A été jouer na Belvi film no ele kité bébé ba mona. Wana surprise. Na lo surprise. Ma be na ngabilo ba lo ba. Wana surprise. Na le kaka mu wa jitele ki ngai trop. Wana surprise. Surprise vraiment. On se comprend. Naza na ni problème na famille Libota wana baba famille na ngai ba ko soutenir ngai na lobaki on na ba dinashu ba cook na problème ité. Très bien. Nga na sala sortie médiatique na nga et comme la nga mo na ebi o ba loba na ba opi ba benga nga na ba opi ba loba ki mucho peut ko comprendre que vous avez une raison na ba opi pesa nga pe faute ngai. Très bien. Mais ma benini o nga na omuna na ba 12 na ba ninga na biso tokende kaka malembe to bande ko sola no bien yo moko solisa ngati lelo lero kominde si o diriger na chaîne mobi wa si rotianga te il y a des 12 mais si ko sene sto sali ke na lobisa Mochopi te na linga Mochopi te mais film na komi e senga Mochopi mais yo boko tianga pe ba ko ba ke place sur Mochopi vandi il faut y azala wana si ko le yo oboya so ba ko ba zonge pa na ngati batuna o problème ni nandeko songolo oui oh ngana vanda na problème nandeko te oh mais ndeko boye ye moto azokoma boye ye moto azosala casting boye eza ba chaîne belenga na likali soute oui et dérange yo des fois nande moi mukie na chaîne na ngai na obunda ata na lire na ngai belete na chaîne na ngai ata moi mai moi na ki tournage be na tsomba ta brochette na olia ce qui déranger nga par rapport quoi ce qui obenga été kaka yo ce que monique na benga Mochopi kaka ngai ba chana ba obenga nga po ba considérer ba biki musala ezali mais les contrats les yo zo boya ko tanga obo ma pe chaîne on ata ba vie ezali très bien ata ba vie no ezali o tala mama obo ma parce que chaîne senga ka tout le monde oui et senga mutu boy azo défiler na kacha chaîne parce que ngapi Mochopi na ba faina nga ebele to mona ba retomber l'autre saison de na pe si grâce Luzolo bambote film o ekubande pas grâce Luzolo namona ki mec nini quoi ambiance à tournage dango yo au panzi kutu ba verre au sur la téléphone na panzi des paquets ba verre non film on a na lobisi papa Tirbo na lobisi mama étoile na lobisi grâce Luzolo na ndenge ya famille to zengi na bango au moins ki bango mona ba to tourner kuna ba bité film au retour ezal voilà. Maman Rosine Mochopi oumeli pe moi mingi na makambo ya théâtre oumeli mingi na makambo ya théâtre aujourd'hui ba makambo nyonso ezo contouré bino lelo o tozoko o ya ba 12 o ya ba nini ezo honoré penate vous êtes ba maman vous allez ba femme ya bandaku bwana mibali na bino et puis o yozali musala na bino lorsque vous regardez ça pensez-vous que théâtre ekoki ko doit former musus elongwe na beaucoup des anti-valeurs na mabe o ezali et forme musus pour bozala na ba norme na ba respect na yo na ba respect na bino aujourd'hui même les autorités à Congo ba considérer bino au lieu ba considérer bino toujours après avoir bino kokufa eza pas c'est pas na ngai nga on préféré ba autorité ba considérer bino être kokufa ba autorité ba considérer na bango binote ba considérer bisote ba considérer bisote like okufa parce que vivant botoza na bolingote yaya théâtre yo mo montre théâtre qui na okufa théâtre baby théâtre c'est son ndenge za équité ah oui hein. Là vous avez raison il fait tout ça là ka toza na biso bien parce que bato mususu ba préférer to ke dans na biso na ba guerre oyoyo le quoi ba wera ba jibe ba
ba vita imana to boite mais faut biso mo skoto za na bolingo lelo bolingo izozala te lelo to komiko ko banga ko lia komiko banga ko mela voir même na ba fête bata dinga pena na gira ki na ba fête ya ba comédien bochenga na groupe so na mbongo ya cotisation na pesi fête na oya na ngai te pona nini mama ya bolingo ngo ezate moto abali penza a olimbisa aromona même chose na contribuer mais na présence physique na ozate komo ba mabale belo moinga na zale na benga mo fona se discipliner pour le quoi bolinga été siko akwa bondo va na bino très bien on va na bino te siko maman Rosine Mochopi po tozolinga pena to kota siko na place au penal de Sengeli oyo o se retirer vraiment temps et belé au na télévision aux ala quitté na ba émission peu donc aux ala quitté lorsque ozolo ba que batu balinginga été pendant que vous avez le travail de yo moko ozoko se reprocher na nini na reprocher na elo côté pour yebinga na zaka soso pembe nga so imabeza na yaka bordi soki tutani ngana banga ate mais na respectaka bato soki likambo wana nga na lobi yango te koya kokosela ngai likambo te soki okosi nga moko na royande na lobaki na reprocher na rien du tout mais eza na bato misusu ba okende sika ba kolo ba producteur koloba mabe sur ngai na kombo na ngai siko pe ba producteur na tellement siko ba eza na bolingo na ngai balinginga babike oh iya ta lobi mabe na biso mais biso to na posa na ye totala yebo ete totala nde eloko eza kati na ye moto aligi muntu na ye bomba te oyebisanga kosi tala binga batangela na bato baloba mabe na ngai mais producteur alobi nga na posa na ona ontala ngote to sa musala nga pe na talisi nga bina yebi eloko te omona ke eza bato mo bebolala bolamuka boy babenga ko to ko pate msusu na Bellevue TV msusu ndese exemple comment mtup na Bellevue TV joie te njo ne msusu ba yaka ba kotisi la patronne eloko mo ya mabe comment mtup pas dina la douce joie te po eza normal c'est normal ba rôle ya bana misale za la mo ebele ba bato mfu banga ba comment est-ce que danger avec mtup mais le comment danger avec mtup bo mas comme mtup mais bato wana sikoyo bango ba osepela batiaka bango vous comprenez diviser pour mieux régner très bien mais na ba conflit yango moni lo usko na changer na comment na que c'est bena copie ezate palais on a tapé téléphone ba émission bete palais pour ba tout so quand on est so ate ba benga na théâtre attention na salle émission non lia non zo moi 10 francs na nité to comment bena que elo pe ezate o vai na yo o vandi na yo silence fait contrat tout le monde a ba musicien petit et moi pe musicien moi pe na TV o le kati maza c'est le ko lobezate na vai na nga o fani na o pe na c'est le ko lobezali nde singa le ko lobezali pour nous préparer une année à groupe na il y a groupe l'avenir de Rosine Mochopi nde na ne le ko loba na ko loba mais c'est le ko lobezate na vandi mais le lo o ko répondre ni na bandeko bazo ko loba ete ba comédien nyonso eloko bazo bomana lelo eza lokoso mbongo ezali pona ba vue parce que bango nyonso bakoma ba TV na matalana tolingi matalana tokoma ba TV wana to boité lelo yo sala émission o sala une émission on va bien sa Bellevue ozwa 10 francs non est-ce que pour ozwa ka 10 francs il faut kaka ofinga kaka toni boité to boité musana biso ekenda na moi polémique Mochopi asali boy Mochopi asali be mais lobité ko banda ofinga nga Mochopi ale zwa kiti vanda banda ofinga nga nde nga ba finga nga nga na sala ba émission na finga mutu te na lobaka et ça ba analyste ozo sala analyse to sali boy o amoni mabe Mochopi lobi mabe sika boy chacun prend sa part par rapport à compréhension par rapport à compréhension mais exactement que banda ko finga o bandi ko finga Mochopi sisi Mochopi okena bana okena mobile okena famille wana nde mabe yango moni loko ebo mabiso yo lero fingi bato balinga Mochopi te ba ya ko commenter finga et puis alekisi azaka salité Alexa Ranine azaki to côté ane loko te yo profiter ba vidéo talami bato ba kati na ba page batina ba TikTok batina ba page ba commentaire no mati olembo mais réputation moto ezo beba le yo lembongo wana entre tanga na tima bolongo na wana se olengo na kitoko te pour bato belé nyonso ba finga biso na réseaux sociaux yebisa ba sombi ni mapango ni avion ni voiture mais nga bato ba finga ngai au moins que quand même changement na salle pe groupe nanga nazo former pe bana na ngai tozo futa pe chaîne pe auto le kana Kinshasa mais yo sko finga biso wana lote
Ah oui. Monotonique na perruque, monotonique na bilamba ou l'autre chose à mobile, monotonique na pantalon na chemise wana. O sala eloroté. Si vous profiter au lia mbongo na mutoki na biso na mafinga na place osala analyse ke muchopa eta ko bota comment muchopa koma silence boy na boy non okoluka eloko mo créer ndende comment na echola ndé mission biki avandisa ngai asomelanga spaghetti na makayebu na bière na mela lokuta est-ce que kosomela mutulika ya buna bière ameli eza problème eza problème soki alien ou solo ce qu'on a lien on a kindoki to ya solo c'est ça le problème oui bilora bon solaire au vendre tala mutakati lo parti okina kanda so tali c'est na c'est l'émission to na benga akolinga tambu so audio ke calme bon toujours kaka to fandika to garder silence si ko se batu ba comme ko comprendre que makamuso batu musu ba luba ke za lokuta ba olanda te po mutu wana to zarate to benga na te to ba camarade te comment ko beta ma solo ndesi miso makasi boye yo posipe taper yo posipe oyoki entre temps soko zongi pena mutu o même mutu azolo ba makamo muchopo mais afinga muchopo na ndemo eliboma mais comment muchopo ko yeso ba message ya batu boye on dit mango te calmement maman la commentaire ba c'est faux là beaucoup maman c'est faux makamo zo beza c'est faux mutu ana o changer voilà mais muchopo lelo sanction ndeti et pas na yo Rosine Mochopi et Kozalanine parce que il faut qu'on se le dise bozo ko fustiger ba comportement ya ba concert na ba confrère na biso ya mabe oyo pe bazali na hauteur ya ba problème ebele o ezo ko linga bino na réseaux sociaux dengambu na bino bozo ko réfléchir nini pona ko sanctionner bande kwana pendant que bande kwana bazolia na bino batambola na bino bazalaka na bino mais lobi na tongo ba koleka na télévision pour vous insulter papa tadinga bina na sala qui est fort na koma chaque mois na koma ki ba prière na ngana jardin botanique to mo luke sika to ki sambela et sika o batu balingi ote fokata ouais ndi balubaka liboko oyo ozotama na osepena ya mabe fokata ngai penza na se discipline ki ngai batu oyo yo to liaka na bango to melaka na bango na benga bango ba filmer na nga mais akena sima ke ko boma nga to akesela nga ba mission na ba chaîne songolo ba bato to koza na bango te oui mais biso mosko seto se discipliner bongo au monde ba vie na bango et okita ndenge ba chaîne ako changer pe se biso moko pe to se discipliner ya olinga ite kombo na nga na chaîne auté soko tangi kombo na nga na déclarer na YouTube au banga nga na ta ko lo bango dernièrement les bateaux finga na bi o ka o tia kombo na nga miniature na nga na déclarer chaîne moto ko ka kuna na kacha otanga ma bo tia photo abo tia pe longi abo tia ezaka ko se discipliner le soto bi makambo nyo ceci na réseaux sociaux et na ngolo kumki mais ce qu'on vit que moto otala ke ya na tie mega na liata na ndako na futa ndako po bato ebele mingi baza baba célibataire bana ba mibali te siko oluka yemo ka bunda pona azwa ta moi 10 francs mais fute les palais bana na classe yemo lata azwa moyen ya azwa moyen na ça suana et ça vraiment passe papa tadi voilà ngani bena na ces disciplines bandeko nyonso yana batu mususu mo aba finge boy alo barana ete ki parana ete tikara na ye ngasko biloko na elikati très bien na mtema moto voilà mais aujourd'hui on peut répondre na ndeko nini abengi alobino Rosine Mochopi bino mokonde bolingi bêtise parce que même bato bazo finga bino na baza entouré kana ba collègue na bino ba comédien olobani non le bana bango et puis à qui est plus loin à lobby bino pe batu bo fongoli ba porte oui ba toana ba kuma ko finga bino ba wana bazana réseau c'est to fongoli ba porte bisonyo se to fongoli ba porte parce que moto alinga bêtise c'est ka dès le début kabo arrêtez moto okata très bien mais l'air ba fingi biso peut-être sali droit de réponse il y a des ba porte to fongola ba porte biso moko très bien ça les savoir mais moyen au récupérer ngo exact oui c'est pour moyen on récupérer exact comme ce que moto na conscience il me faut et ça là denga conscience ko sala ngai ce ko selinga 10 émissions finga na oya te déjà ngwana ya côté ya parce que les ba finga yo le ko sel droit de réponse au bengi ba cameraman yaka
et panzala et panzana et qui tapé na yo muto ande considérer muto nando linge be muto pe ba émission be dossier ba émission ni to ba lobela ba yana biso ba émission pe les qui trop émission na pe moi respect ba to bande on peut sa biso té des singeza ba to ba no pe sa ba respect ba pe sa nga li souté ba pe sa nga té po nini na sala émission mo be sepeli sa été ba yanga inanga mbala moko mais c'est na sala rapété na loba rapété peut-être même muto na nga considérer ngai mais quelque part pe le malheur est bon et puis na ba to biso to comprendre siko ki na makambo e comment a changer langa pesa na Congo ba bato pe ovana na bango ata lelo bokomi bien bozaka bien ye o comprendre que muto na koza na iti ata vrai na ngaiti pour muto azaka vrai na muto quelque soit ta muta beti bêtise va beti libaku ozong sa mona mai OK na ba façon terme sous boita boité mais ça vraiment pas c'est pas ta dit. Voilà, merci mesdames et messieurs, toko tasiko na troisième partie na kanisi yango pe muto e kozala étape à suka ya émission na biso na maman parce que là vraiment azana mosala fa bana boulot sikoyo. Mais je vais dire un truc, mon frère, ma sœur, dans la vie d'une personne, ce qui compte est la fondation. Et fondation est Nzambe. Omoni dans une pour construire ndako babanda d'abord par fondation. Et bobandeli ya fondation wana yango ndezali Nzambe. Lelo ata osali fondation Nzambe si asali fondation. Lelo mon frère, ma sœur, ceux qui déjà Nzambe à la fondation moko boye pour na vie na yo. Etikali kaka ba banda kotonga oto benga ka donc élévation ya ndako. Ba humiliation o ezoko ya mafinga kotonga kochola ko yinana o nyonso ezoko leka na kombo na yo. En tout cas, reste justement dans la présence de Dieu. Reste juste de l'autre côté, il y a histoire, il y a malam. Parce que jour Nzambe a reçoit décision à l'obaete na banako baksa brique. Na fondation on a tikaka ya mwana nanga X mokili échanger langage, seul Dieu qui ne trahit pas, qui n'abandonne jamais. Alors Zoa sort na yo nyonso abandonné ngo na maboko ya Nzambe. Le bon Dieu est capable ya kolongola maya misu na sonyo do elati vina yo. Rozing Motiopi mikolo ebele oleki na télévision te ozongisima olobité. Cette fois-ci je vais définir la vie autrement. Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui, Rosine Motiopi, à la retour et puis qu'on fasse une émission avec Madame Rosine Motiopi? C'est quoi l'objectif? Nazu ba message trop. Il y a batona on ba otuna Motiopi silence pourquoi? Ba moni babilo musuna ba chaîne nga na ba TikTok na biki na yambi pe Yesu. Bat ba aussi ka yambi Yesu boendeni te nazaka Motiopi na osambu sala na ngai mais lo lenge ndenge na zalaki na vie ya art na ndenge ya ndenge to bano sanga na mwa mingi ambiance wana na era musala pendant les heures de tournage na lingi na ngango lisusu te ko sala pe mission koloba na batu. OK, pourquoi na mission ba film mustomo na Motiopi te vu que na ba makamona etiko loba mususu akenda olobela nga likambo be onga na yebite na sens wana na lingi pena lisanga lisute na lingi na nga lisanga te na boy pena na se discipline na ngabite na ye na sali musala to sekito meli to li ensemble à part wana confiance ezali suna motuté na motuté ya omoni nandeng potala ki leto tourner na belle vitifobi mamu to before na ya monga bien papa ya pe na zape na makambo pe ya koloba na batu na ngai po nga mosa na chango pa na ngai batu ba mona ayeka po na sorimbo iboité donc quoi message pe zape na passer pe na message na batu belé batu pe batala biso partout dans le monde ba comprendre que Motiopi aza rôle na ngai ya mwana musala nde yango ndi mtenge memelanga problème. Na sens wana. Voilà. Ce que ba préparatif déjà ya anniversaire ya groupe eza ndenge nini et zo le kande nini bandeko pe balingaka yo bakoyi ko sala boni pona koluka moyen kokota en contact na maman Rosine Motiopi une façon ya ko assister yo pona oyo ozoko bongisa milulu ozoko bongisa pona groupe na biso. Oui, anniversaire ya groupe na mokona créer groupe na créer le 4 août. Oui. Août de mokona créer groupe na première année na biso pe ya anniversaire za bongo le 4 août. To fêter parce que moi na nyoso sera botami ba sepilaka parce que là to bandaki groupe to sala geste été. Ils ont bandé konyoso balika pe na Rosine Motiopi officiel na ba ope ba tikolika na groupe l'avenir parce que groupe l'avenir na biso elika na chaîne biso ya Kin A na biso TV. Très bien. Bandeko ba participer na biso ba idaki ngai pe
tozana bango longo na bato baleka na Rosie Muchopi officiel to fêter na bango vraiment ensemble pour ba pambola gaipe ba pambola pe chaîne nanga ba pambola pe groupe nanga et katanate parce que ça ba groupe musu ba bandaka bien au moins groupe ane kufi moko botu nanga Muchopi groupe l'avenir ndeni na boma nanga ngo vraiment naza na komi na mutema ya bo mama na komi bina mama na biki na bani belé il y a plus de 30 quelques déjà baza déjà belé na kata groupe ndeko nyoso hotela nga libanda mboka o asepela na ngai parce que bomona ngana ba réseaux sociaux bomona ope na chaîne papa mso tadi bomona ngo na Rosie Muchopi bomona ba chaîne presque belé ya internet ndenge to ko fêter anniversaire na biso et que le cas de dans les bons moto lobike na linga Muchopi Muchopi na lingite na tindela o melata ko kana bana na ona ba invité na lingite o somba ta makemba ata frite ata soso au foot la bana ata transport ne ba ko ya po sal to sala isa sal ya ko louer nangina ba kilo na koto ko louer na salle ata na $1 o nyonso mutema noko tuta bandeko o nyonso mutema tuti ye penza biki na soutenir Muchopi parce que eza de ya pe na zo lancer kaka faire part nanga na mutu nyonso linga Muchopi faire part nanga eza moto nyonso linga ngai soutenir nga na inani to boite moto nyonso so zo préparer ta libala ata ni yemo pa bongisaka mais faire part ezanga raté ayo sala matala na ko senga non na ko senga te mena lancer na bato balinganga ba o ba sepela na musala nanga inani to soutenir yo ata na ebelete ata na mai no bato ba omela ta mai bo soutenir nga ça bien parce que to préparer balé zali donc c'est balé zali na peut sortir ata moi extrême qui est balé zali to préparer balé na mettre rida ba spectacle c'est balé il y a bato ba défilé bato Karine Pala na bana na ngai ba ko défilé théâtre to ça la comédie après fête jusqu'au soirée na biso e bandi ozomona na sens wana moto nyoso za posa a contacter ngai Rosie Muchopi encourager nga na ma campagne sur leki encourager groupe na nga pour anniversaire na ngai obenga na plus 243 97 88 54 874 na bandele yango lisusu plus 243 97 88 54 874 soki okomelingo benga esanga bien sipolité nazade na numéro Muchopi na tinda ka mbongo na kombo nini ungenda bongese Rosine kocha Muchopi te ba sirno ungenda bongese Rosie téléphone pe komi na tinda na numéro na nga soni soko tinda na numéro ne so hôtel nga transaction numéro ezali plus 243 89 98 95 542 plus 243 98 95 598 95 542. Très bien. Wana sorobi osela nga transaction na mbongo na téléphone mbala moko e yamba na téléphone na nga na chombo e yamba mo isanga bien yebika mutalinga lototo to wana posa inene pesa la bien bo sepela pour ba comédien presque belé ba ozala ba vrai na nga ba ozala. Merci beaucoup. Voilà, oyogi gou, c'est-à-dire oyogi gou makasi. Na yebi ke batu nanga balinganga ba osuka ngai. Tu peux na moi mela mai bana ba mela mai ça vraiment bien makasi. Voilà, awa ndeto osuka me sunga ngai. Après avoir makamo nyonso koleka maman Rosie Muchopi, beaucoup de personnes se disaient on ne verra plus jamais Muchopi na Belle-Vie Télévision. Belle-Vie a kanga motema, Belle-Vie a kolinga lisusu te Rosine a participé na ba projet na ye lokola ndenge bato mokili babanda ki ko kanisa. Mais nous avons vu après juste retour il y a force il y a Rosie Muchopi na Belle-Vie Télévision na extrait o nazo lingana tia na kuma film Spiritus na kanisi ba retomber nango biso nyonso toza nango na ba téléphone tozo na extrait o to la sabatu. Comment est-ce que madame Muchopi doit zaki na scène et puis on se retrouve tout justement après pour tia moi commentaire non il y a 2-3 minutes pour to kabona yo nangai. Merci, suivons. Na ngaki to solango tout na biso no soto melani que tu sois chez nga linga ko mena ndako to yebeti. Na linga ya babafi. Moi musique elle laisse ça ma tout ça qui tout. Non, parce que vous savez la dernière photo que nous romela binombo mela quand je vous ai accompagné. Place to kenda ki wana tant tozongi awa
moi j'avais perdu ma voix. Parce que... Angine. Non, pour vous parler, il fallait se gosier. Gosier n'est pas dans la vision au moins intimidation. Il faut se gosier. Je devais porter fort ma voix pour tout, alors que tu as qui capé. Quand il y a dans le cabo, vous connaissez la gosier, c'est quoi la table? Où sont les montés boyo canadiens? Il faut mimer. Ah, mimer des niveaux. Et le mois qu'on a fait votre bazar, quand on a la baba, mimer. Donc on mime avec le logo d'eau, on arrive à mimer. Vraiment, j'avais perdu ma voix. Là, il faut essayer qu'il y ait un loco qui a malili. À quoi il y a qui a malili ma casse? Non, on a mis là qui est bleu, on a vu noter. Qu'est-ce que c'est secret? Mais bon, là, mais cuisine bien les alawene. Et puis le chama maman abino. Ndi ba chama la ndandu. Yo comme ça, ngani ngolo ba isopa kayo. Yo tout elanga to lo yaka yaka pa pamba. On a yaka yaka bela mona cash ba chama mi balé mais ala yo kanga. Chama mais ala ouais. Ba pesa yo. Yo la salon hein. Pour nous comme ka des chambres. So a te olala apo awa. Et bon, ah bah chambre c'est tan. Oh kuna bo. Oh kuna za latrine. Latrine n'est pas posé au mabiso latrine. Latrine nanda. Bon latrine nanda vous a raté. Et ça on dit latrine. Latrine. Les tous le tous non bon je répète ces mots quand. Tiens on cartésan. C'est cuisine. Les installations sanitaires. Ah? Installation sanitaire. So c'est pas na raté le barana qui nanga. Oh papa. On appelle nanda kuka installation. C'est le petit coin. Où sont ben installants on m'a dit. C'est le petit coin. Mais c'est long. D'accord, moi c'est dans ça simple. Avec je sais pas comment, je sais pas. Les petits coins quand tu as ko quoi quand tu n'as bon vous zoba bon. À côté les manipe wana. Donc moi on a les petits coins. C'est là où on se rend voir Whisky Charlie. Whisky Charlie. Quoi ça? C'est là on voit Whisky Charlie. Ah bon, toi moi le batango ma comment passe. Mais ça, on a comme un problème, mais moi, nini. Tout bien maté. Non, on a mis tout sur l'amour parce que ma soeur, maman Mouchopi. Là, le mot comme maman, il me semble pourquoi? Oui, au moins, oh, quand on a balayé, mademoiselle, papa. Bon, déjà dans le lexique, mademoiselle, on va bien mon dans le lexique. Madame, c'est madame. Madame. Bon, Nazara peut aider Nazara maîtresse. Eh, Zambé kaka va soué Vicky. Il y a un célébration au bébé, yo maîtresse. Maîtresse, t'as bien bien. Au monde, maîtresse, c'est autre chose. C'est comme si tu parles de niveau à classe. Dans le lobby, il y a le lobby. Dans le lobby bien. Bon, en fait, maman, Nazuyo témoin, n'a pas propos n'a tenir à. Témoin de mariage. Bon, anda quoi? Qui va dire témoin? Kosa mi subongo te posa tikama demande na mariage te. Kosa mi ososa mi sundenge omona ngona ba série télévisée omona ngona ba vidéo TikTok osota mi sur likolo eza demande na mariage te. Ah oui, kola. Naomi. Je prends ta copine, ta meilleure copine à témoin, naza candidaté, naza sérieux. Naza serein, naza. Je prends ta copine à témoin pour nous dire que madame, maman, madame, madame. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour nous ramener Naomi na point nanga. Papa, pardon, fourni des. Na sali ba effort. Pour na komema Naomi na dimension nanga. Na bipa inga na réfléchir saka. Moi je fais mes études, hein. Je les ai fait, je n'ai pas fui l'école, mais j'ai été à l'école. Je ne suis pas issu d'une famille richissime, non. Dans la voilà, nous sommes de retour. Nakani César film Nabino Spiritus. Vous avez vu Madame Rosine Mouchopi sur scène. Donc d'abord on a impression et Zakinini lorsque vous avez reçu l'appel il y a Madame Sylvie pour nous Madame Mouchopi. Vous allez un rôle à Wafoya pour jouer. Ok. Né message yaka. Na sepela na Bellevue TV ce qui rôle wana Maman Bellevue comme film so esingi yote au chaote. OK.
nga na ete ko bota esenga ke fene za na wale na wale ande ko silikila nga kutoa moni ba émission na chaîne nga yango yo tiko bota ka ba émission bona boko vanda kimia te oh mais wana bato mokili ba lo ba ke yona yebo be bana ba benga ngape na kamwa bo solo la isusu te na ngape na kamwa ndenge kaka mama Belvin kamwa ye utakantie lokola ngai ngape na bi oh mama Belvin est ce ngai na kosa ba émission bongo nga na vani nga kimia na ebi ke lo benga nga mucho pe ko tourner na zuma mbongo na ko pe mikolo mbongo mati lisusu na ebiso sikoyo ngape na okamwa siko bato nga le ba créaka eloko na réseaux sociaux pe esimbi c'est lo bango esimbi ezui nga moskone na vandi nga oh mais bato yo nga la vandi na ngai bango balobi ko nga na longo Belvi TV na longo Belvi par rapport ba bengana ngai écoute yo nde donc za ko longwa te ba bengana yo ya solo ngai écoute ba na longwa te mais nga ba bengana nga si ba bengana nga par rapport ya nini le bino bo sabe émission ki ba bengani muchopi ngai kuna la patron azotu na ndoi nae alobi longola kombo wana na besoin kombo wana te nanya boya ndoi iye mo alobi nga yongo longola nga ndoi ngabi ngape na okamwa po ndoi za kiloko moya esengo même kuna ba famille so ba mutaboti apeso ndoi za kisengo siko alongola ndoi papa oya kwa ngape na vanda kana internet na papa mwana Christian Sebe Metinoa to tala to bi oh bato bazima kambango wapi ba créer le combo mo pe ba ndimi bango ba monter pe na ndenge ka sala nyoso wana eza lokuta le ngai na Monique na zonge na mama na ngai tournage la patron na zongeli wale le kiki to on so gangi mpepeke bimate na beko bimate mo pepeza normal ezongi wana ozi accent ero na scène ozi accent abisa va nande batindela ngai message de tout ça là film wana Spiritus lorsque on s'est retrouvé encore une fois na scène moko na ba maman Marie-Hélène Naomi Dacosta c'était quoi la motivation on s'est retrouvé qui facilement on a sur scène na ba acteur onyoso bazaki face na yo parce que Naomi Rosine Muchopi eza lokola ozu poison otie na kati ya poison na ebisa bango moko de leto vandi batangi histoire bagangi bandoki mibale oyo ozomona naza mutasika te na kati na bango nyonso na toyeba ba je surtout nga na lingaka na Nomi eze ndenge la patron ndo tsanga ina junior aigle azali ba tengana e babi ke aigle soka beti lo muchopa beti bo esa kitoko esa bo ndenge pe na Nomi pe ndenge Guillaume biso simbaka toyebi ndenge nini tokinda na jina biso yango pe pesaki les meilleurs ba tout ce ko bakamwe muchopa zongi bango tuna zongi famille bota ngati na page na bato tuna nga yango pe nga tuli muchopa zongi famille bota ngabi oh est-ce que famille balongwaka est-ce que mutu o abotami na famille le la lobiki na longo na famille ezaka te ata boswani famille est-ce que bakabonaka jamais famille bakabonaka te nga ata na ya na ngai to swani na leki na nga to swani ki famille kabona te so bat bamo tu na nga Rosine merci benande ngozongi na Bellevue ozongi na famille Libota oh ngamo na okama bango ngamo kabe nazo kamwa ngalo ngande ninga na biki na babenga na sel musana ngai ngai naza indépendante voilà yango eloko na ki na besoin na préciser avant yo silisa j'avais dit ça aussi na papa Serge et le moko pe elekaki ka déjà ka ya Babilo na bino les acteurs bazali ba indépendants ils sont libres ya ko exercer métier na bango kwenyo so balingi oyo mutu abengiye arrêtez ya ko kolaka batu étiquette moko bo image moko bo lokola o mona kanga mingi na Rosine c'est que na komi ya Rosine na komi ko dépendre na Rosine non yango tozo ba jar ya ba émission oh faut botalango avec toute la famille botine de la batu misusu ce que vous voyez na réseaux sociaux 95% ezaka kamya lokuta bato yo bayaka à côté que la bino ba chimère n'accordez pas le temps na ba makambo na ndenge do azabu so maman si la bengi a que tourner parce que c'est son travail so maman dit nana bengi a que tourner so ki maman Belvia bengi a que tourner maman top so bengi a kokende mimika be so be donc elle est libre de faire son travail maman de la paix Kevin voilà arrêtez de limiter nos frères et sœurs na musala na bango botika totika kochela bango ba poso ya babitabe ba sieta to bomela bango musala c'est pas bien oyebi loko yo batu oyo yo
balobaki mochopo longa famille libota batu wana lenga na osaba émission na ngavana na bando osaba film sinon osaba émission na ngai o te mochopo pesa position soko lobeli belle vie o lobeli sila o lobeli dina na position eza te batiki mama dina na pesa position ngai si bango wana na ba privé na nga ba olanda nga na ba WhatsApp mochopo finalement yo siko kana eza wapi na kana ngai eza to comprendre yo pété soko lobeli sila soko lobela sila soko lobela belle vie ngabi wana nyos baba ndeko na nga so le ba comme ko finga nga yango na yaka na TV na isa bon siko ke pona sepelisa bino na za famille libota le quoi peut baza bat moi mal à la tête faut pas comprendre que mochopo tia lobi bongo bango nyos baba ndeko na nga allez balai tia batu yango comment siko ke mochopo longo famille libota non. C'est triste. On se comprend. Ndé ba ko balola. On na ba ku to yamba ete non. Même si la ya nanga. To solo lak. Siko bino batu oyo yo siko yo bolo barake. Mochopi na soki na fami na SB to ba bengi ko yate. Oh. Mais bino bolobi. Mais yemo ko mukolo lo soka bi na tia mochopi. Au tia mochopi. Oh tia, oui. Au tia mochopi. Très bien. Mabeka elo ko ndé to koma to mo landande ba fanatique na biso fanatique alobi. Mais ba fanatique mo suspect. Alors ça on en coupe. Alors bébé c'est le moussala. Oui, alors bébé ça moussala mais c'est ça que moi je venais de dire. C'est la rana belle vie et ko flatter été. Belle vie ata balobi mabe na yi. Ata ayoki ke muchopi mtoto ko tonga. So ki film na sengi yo. Obenga yo. Oui. Yo on va commenter mingi na Belle Vie TV. Belle vie ata to pekisi ayoka ate. Oui. Ba to belé balobaka ata to pekisi donc. Ayoka ate, Belle vie ayoka ate. Oui, mais comment il faut akangela bande ko na ye musala vie na bango yango wana c'est le travail. Ce qui kara bato belé nyos ba koma ba film ba comme esprit le quoi Belle Vie et Simba. Pour nini? Ba wi ke mochopi atonga ki sila le ba mabe ya sila mais sila tie. Na bato ba commentaire ba otani ata to lobi na biso bana ba famille ba ko sala musala ba sala ba musala. Siko ba be sala nini mutu mo lobi mabe mo boye ba interpréter mochopi te mta lobi leka ba sali ba émission nango yo po la chon. Ba tomboli yango. Maman mochopi. Na lobi sa mochopi te. Obenga tata mochopa komelio non répondre te maman olobaki na internet kuna mais avant le yo ki na internet so zongi ke mochopi est-ce que sola ki na ndeko na yo ko tuna ta question makam ngone na yo ka na internet le ki na ngayo biso mokonja ba bordir oyo ka ngamo ko vrai version mais le yo kité o tianka na mutu na yo mbala moko yo ndé to boma parce que oui donc ça tue le travail ba groupe pe belé ba chaîne pe belé OK mutu to solane aso isanga te na tiki très bien na tiki c'est une conscience netali ke na benga mutu pa yo jouer non ya po eza musala na oui mais OK on to zala ki boy non parce que bango ata to vandi to melano comme obanga oui comme obanga to solana wata to tana ba statut to sekanaka so na tali statut na yo o répondre te 2 jours une semaine 1 mois oh moitié sur le qu'on a répondre c'est ma bezali mutabongo sani o mi benda on s'est retiré ya très bien ba poisson comme ka boyo là le lamuki obeti ba peti wango yebate très bien voilà merci beaucoup c'est ce que j'aime aussi na ba particularité à cette femme Belle Vie elle est restée professionnelle malgré tout ce qui se passe voilà pourquoi nous vous demandons bande ko na biso abasi bande ko na biso mibali biso musala na biso za micro bango pe musala na bango za micro na caméra ndenge mona biso bango musala na bango do eza scène arrêtons d'être le porteur ya ba malheur na ba vie ya ba maman ou na ba papa parce que ils doivent travailler pour survivre donc nzambe azala na bino bisika ezo me bino tadingala pa ayamele bino maman Mochopi un dernier mot pour na bande ko nyonso bakolanda yo maman Rosine Mochopi le kola pe au sali des retours est-ce qu'il y a quelqu'un il y a un groupe de gens na sali na des retours te pona ba émission de kasi pona ebi ke yo za ramta polémique te mais ezana ba tusule ba mon émission ba mo benganga te ba wana na boy na le camp na télé na boy na ngai na se discipline ki penza na baki ke na lingi na ngai te pour ba émission mususu ba otaka ba titre ba temps forme mususu écrire là biso ba problème oui na boy na ngai na sele émission na yo Gabi papa yaka avant na banana de réalisateur na biso de Azali Patrick Mbunga Zali habitude bana pe Patrick Mbunga ouais na boy na ngai mutu support na ebi ke chaîne no etala maka ba leba mona Mochopi ningo bi de retour ba kanto wana si Mochopi ayi matala na ba émission te ba émission te c'est non ça ba émission na chaîne na ngai bo moni ke na tourner te na chaîne na ngai na suka film na biso le kana kin très bien bana na ngai kin na bi na place chaîne là la boye na tia na ngai yango ata ba vie za no malunga te mais quand même chaîne ezala poto za na préparation non ya
Il y a anniversaire, oui. Il y a anniversaire, na tournée té. Très bien. Non, nous avons des mbongo. Très bien. Mbongo de eya. Bato nyoso bolinganga, tu comme souka. Oui, bato nyoso bolinganga. Dédicacé bato na yo et puis voilà. Ya. Obini. Eza na bato na ndeko bwaka. Ba vrai nanga. Il y a des gens qui ont fait la bateau. Banani bato balinga yo. Ngale bato banasara ba mission bato bande ko finganga. Na koma ko zwa temps. Ya okota na ba commentaire, ya kotala banani ba finganga, banani ba ba na landa pe misi ba conseil parce que elle ba commentaire misi ba pesa ba conseil. Belé, et biso pe to zwa ka ba question mususu na ba commentaire. Ba commentaire mususu to zwa ba conseil na ba commentaire mususu. Oui. Bandeko na nga wana ba vrai na nga et pas na nga moko ba commenter nga malamu tout ça pona yo muchopi boy na boy. OK na chaîne mo be yepa nzimete ko ko tala parce que là yo benga yo yanga tala na ba émission na te kotinga nunga ba émission na te na tala ba to na te o ba ba bina nga te ba tumso ba lobi malamu pona yo nga na tala te mais na kidiba na pe mutu na bité ata na tala te na cliquer ka vidéo na te stop na kotina ba commenter nga sala bon na bandisco ko tala ba commenter oh na ba nga ba vrai na nga ba ki commenter ba oyo kanisa ke ba vrai pe autine lange lamba autine langa mbongo abenga nga chaque fois mutu bwaka nga na tena mutu na nga mwana mama na nga mwana papa na nga mais akena ba commenter ake ko tumba ngai ndenge do akabela gayo ndenge oza ndenge ake ko loba na ba commentaire yango ake ko tumba ngai yango moni ngai papa tadi na zwa ki décision très bien quelque chose en nan na obwaka na ngali suit ou bien to solo la na ba WhatsApp ou soit ezaka pour na promotion lo ndenge na lobby Maman Deborah Kaya makambo wana kutuye ayebi na yango ti Maman Deborah Kaya makambo wana penda azaka na makambo wana ti akipate yo sala mission na yo sala nini yo kaka bwa kila kaka agence na agence immobilière Deborah Kaya un point barre un point entrée ya tekaka ba maison alouisa ba maison na États-Unis ye makamne yango wana c'est pour moni mo été OK na Google obeti kaka Deborah Kaya okokuta na Maman Deborah ako expliquer yo ndenge ni na États-Unis po zwa ndako po osomba oluwe osala boy patati patata Maman Deborah Kaya très bien wana ndi na tikali na ye na vrai na ngai wana ndeko na ngai Beldine Sengo motema ya Franki Ikongo bango wana ndi na tikala na bango les restes to tikala ka famille normale mais le but que batu nyonso ba komatelanga mabete batu na bana ko bwaka pamba de ba komatelanga mabe na ebisa ba on sela ba capture ngala bomba tabi aya tala kombo ne bini ya faut ça ta faux compte kombo na yo ngete bana non bana te yo moko c'est triste yango mona baya na ngai na baya vraiment voilà. Elle a raison parce que biso ba misusu pe toza na raison ya osala makambo to salaka ba maman na biso apoto ba papa na biso apoto musalo to salaka basunga biso na kanisi na 80% ba aide uta kade pa na bango 80% pena ezala ba maman na biso apoto na ba papa na biso apoto mais il y a un problème, il y a un souci surtout na ba maman oyo baza na milieu ba maman baza kati na sentiment les sungi na bango ezalaka le bienvenu et pas tadi. Pourquoi? Parce que baza lokola ba satana apesi na gauche abombi droite et ça en tout cas na permettre kate c'est qu'a dit ndeko nanga Rosine Muchopi biso pe to kutana na yango. Tu penses que cette personne au solakana lokola maman lokola sœur or yé et pas na yo alukaka ya po à se documenter ezala lokola ba pièce moko ya babuzoba pour l'obidonga ça le chantage. Heureusement que nous avons Dieu avant que le pire donc la biso nzambe asala kababiloko que il faut empêcher. Tadi ngala panana na mbela bino maman Rosine Muchopi, elle a bien dit plus question. Alors ici je vous demanderai ba epé bolinga papa tadi ba maman nanga o bolinga papa tadi ba papa o bolinga papa tadi maman Rosine azo préparer événement ya monene ezo senga ye misolo là c'est de ma part ngai inde na lobby ye mutu doit sengite peu comme non aleki na émission pour senga je dois lancer message oyo apesi numéro na ye ceux qui bobengi na numéro na eza quelque chose de bien au lieu zo mbongo wana otindelaka incrédule moko awa inutilement boy awa pour aller kaka afinga ka ba Muchopi afinga ka ba x na ba y yo ozo futele ndako ozo sunga ye
ça aussi vous allez contribuer na Oetali bande konabino bazana Congo lobe ko lekalelo tadinga la papa tadi nangina loba su eloko moko bakisa maman ezana bato belé mususu babenganga musu batiana batinda na ba audio na ko peso ba audio Mochopi boni niveau ya lokoso boye niveau qui passe okepe sa Belvin Doi pona lokoso pona passe obi ke eloko wana eshokanga ngai na boti mwana nanga liboso na boti mwana mibale mwana nanga lelo bébé counts sikoyo na ebité bato oyoyo basara ba émission po baloba bongo ndenga na tofutaka ndago nde to liaka nde na tsaka carburant za Belvi namona bato bazoba na confusion na pesa Belvi pour na flatete na pesa pour na flatete ngapi na isinga bazemi na ngelingi yo ora bato yakomela restaurant bono mona na zemi ndebi no yebaki c'est aussi tournage ka mama zemi lingi restaurant Belvi na bona ba problème ngabi mama ndo iti ta tumbola bongo zemi na ngale mwana nga kufaki Belvi asunga kinga ina senga yete le na bengi bana za mwana kufube ba yena Karine pala yango moni bango ba markanga le na jusu zemi lisusu ndoi na nga zongi azonga mwasi na pesa ndoi na ndenge yanga na stinga te po apesa ngai so na ebisi oke nde to vandi boye nyoso olobeza te papa na mwana soki para na ngai mo mama nazali soki ndoi amonike Rosi ndeni ndoi na nga za bien kale ndoi na nga tindele mwana nbo bato nyoso bapesa bango bandoi est-ce que chaque jour bopesa ramda kwa ni molesa randa kwa na ndoi na nga apesa nga nini vraiment ngai mo ndoi na ngai na yanga za na États-Unis aza na Canada na Toronto mama Liliane ungenda bongese ndoi na nga yebisa nga siko ndoi na ngai apesa nga ni ndoi na nga alatsanga na yebisa nga kuna mama Liliane kuna bwaka na nga ndoi na ngai te mama na ngai kuto kala la mauvaise foi bolongo la likanisi wana nga naza mutanzala te pe famille ya mobali na nga bana poto wana bamona kale bolo babongo moi ba lobeza te ble ba otala famille sebe ya famille ya bien bandeko na nga toza famille ya bien nga mono papa na nga za na poto par si na zangi mbo papa ye na okoka te tindelanga ndesi papa so tanga okabila ninga te abi mwana ngo za star nga na oya kini yonde s'occuper na nga oso comprendre bolongo la likanisi wana bande bolongo lengo bino soki sala bino passe na pesa Belvin Doi bolimbisa bolimbisa nga na lingi na nga problème te na linga pena na zwa temps na nga na loba ngute na profiter kana loba yango so bokanisa ki na pesa Ndoi po na nzala non bana to tourner na bino wana eumeli de ba film na to tourner pa Belvi ni so kapesika caché na ju caché na simi dia na zongi na on yebi ke Ndoi na rotumbola Ndoi no ye inane mwana ye anniversaire a mwana Ndoi ozoloba nini wana dezalaka ouais partout même babiso pe bo réfléchissaka ko bandeko botika nga kimia voilà totala Oetali musala na bango toyaka tobeta masolo ya scène masolo ya vie privée ya Mochopi na ya tadi etali moto ata mon côté parce que même yo au dossier commentaire à mabe so zongi moi sima ou bien so tali makambo salagi lobby au mona ke osali kaka makambo ya malamu te makambo mabe pe na kati osali voilà lobby ko lekalelo merci beaucoup.